Salut, c'est votre journaliste Eliane Moutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Salut, c'est votre journaliste Eliane Moutoto, je vous message nanga eza boye asani aza étranger esika wana eza esika na biso tozalaka wana ti alongoli biso abuki nde tobima libanda bamusu kutu bakufa na batation likwa bisika na bango wana lokola gouverneur azwi charge ya kotonga atonga mokolo zande kosila tokodi kwa zande wana azotongelaka biso atongela mbutu te ezaka biso asala aza étranger akende abongisela biso wana tokota tolobi boye ide wana eza mabe te po azotongela nde biso azobongisela biso place tokoteka atuka likambo wana oyo gouverneur azwi ya kotonga zande eza mabe te eza malamu eza pona terrain na biso peuple congolais eza pona bosenga na biso yango gouverneur asali yango en tout cas vraiment eloko oyo ntango asani atongaka yango mama yanga azalaki koteka na kati ya mama na ngai akufaka parce que ntango asani aye kozwa contrat oyo ntango aye kozwa yango babandi kobengana babato babandi kobuka biloko ya bato kobebisa biloko ya bato nde omoni ke no mama na nga pika ekize akufaka mais oyo tosalaka na se efutamaka na se lelo mpe asani aleli afuti mabe oyo asalaka wana merci na gouverneur azotonga zando azosala bien po abize ya mboka na biso na bana biso tina 4e génération mais biso tolele pa na ye aza étranger mais atika biso zao na biso ndenge azotonga mais alepe ya mingi kwa batoli bakufa wana bamesa to ezalaki ana elongwaki mais aza papa bana ebele amina lobabo asani anyokoli biso mingi tozali na poto tobanda koyeba te balobi oyo ayokaka ye wana ndakenda liboso tobanda koyeba te tozalaki na mwa erreur papa tondokata président nyokoli biso mpe asali biso mabe nzoka tobanda oyeba te nzoka oyo nyonso eza mpona babien na biso nzoka eza babien nyonso ye moza obénéficie nango lelo na miniti oyo
oyo papa aye kolandela aye kotala ke ya komi mokonzi jamais babien na ye ya mwana mboka ekende na étranger nde toye kolandela ngo papa toye kotala ke eza bolamu na biso moko tokoki okanisa susi mpo toteka tozwa bénéfice eya na bana tootangisa eya na bana basisi baklasse misala eza te mais tomoni lokola papa azokobuka magasin sani arécupéra babien na biso nyonso mbongo na mboka na biso ekotaka te ekenda ya musika toyeba yango te papa susi biso tozali nango ya koteka tobanda oyeba te lokola ezali boye papa bosala misala na bino topekisi bino te papa sala mosala Oui, c'est son voisin. C'est son voisin. Ils disent que c'était peut-être des cracks, ils ne savaient même pas que c'était une guerre. Signé par l'administration en tête. bungi azo ebere azo muge ha ngeka yaga sikoyo kaka namoni oyo biloko na bino bungi ya komi kaka sikoyo eloko mo bungi te eloko te ok alors bozo ba biloko okende quand on sala zando munene ba magasin environ 500 magasins ba étal environ 62 000 vous en place au TK zando vous a propre bozo linga ba bozo linga ba ke les poteaux pour mona ndenge mboka za kitoko ceux qui pe mboka na biso ko mitoko parce que vous tapez la poto ba otala pe mboka na za kitoko eza bote tozo sa pona mboka tozo sa pona mutute tozo sa pona mboka eke ne liboso bana na baleki ba na sima na biso ba ozwa mboka ba okuta mboka ya bien eza vision ya tata mokonzi ya ko moderniser mboka ya mona tozo ko sa banzela tout ça appelle ba infrastructure ko ya ba infrastructure ko ma ebele na kata mboka tata mokonzi ko sala biso pe tozo sala ndenga moke na ndenge ekoki oki bolanda te batiaka bino baisomanya te basungisungi oh voilà toza na premier mutute to na besoin tobungisa mboka na biso mosala bozosala eza kolesa bapapa eza kolesa bana eza kolesa bakulutu na baleki ndenge boza koteka na nzela eza eloko malamu te nzela boza komona nzela oyo demare ekenda botina kabinda batina kabinda nzela ekomema bana na kelasi ekomema biloko ya kolia biloko booteka somme ta sombi ya koleka ifo kena na ndako wana kena na ndako ifo azwa nzela so moto aza maladi ifo azwa nzela mpona emema ye na hôpital olingi otonga ndako na yo soki biloko ya construction ekokende na nzela mosala boza kosala ezali bien mais nzela eza plus important que mosala
parce que soki nzela ya kotambolisa te nde toza komona na wileri mikolo embouteillage sur embouteillage ato oza maladi okokoma na hôpital okokufa na nzela na mbongo na mombongo na poche nzela kasa buku bokangi